nous avons pas yo na vie. So qui est classé. So comme on mesure, il y a reçoit 100 francs, 200, 300 $. Laissez cerveau, c'est mieux que l'acception d'ac ou meublé. Donc il y a nulle part pour pas nous passer avant yo. So laissez cerveau au servir une nation positivement. Mouta laissez moi cerveau na yé. Azad lui pas mieux que mouta dans ma fesse. So qui est classé. So comme on mesure, il y a reçoit 100 francs, 200, 300 $. Laissez cerveau, c'est mieux que l'acception d'ac ou meublé. Donc il y a nulle part pour pas nous passer avant yo. So laissez cerveau au servir une nation positivement. Mouta laissez moi cerveau na yé. Azad lui pas mieux que mouta dans ma fesse. En tout cas, non, ça pour l'amour qui attend, tu dis aux enfants de gens qui sont à la maison. Tu dois apprendre vraiment la facilité. Chercher l'argent, c'est facilité. On va dire apprendre. Moi, donc ça c'est logique. Dans l'amour qui moi j'ai que deux filles. Moi, c'est un Android. Dans un TikTok, à mon âge, maman est mon influenceur star. Alors l'oba, mon colo qu'elle est, qu'elle n'a, il y a un nuit de la Noriane. Au lieu de nier, parce que n'importe quoi ici. Moi, dans Kanyini, mais venir dire à nos enfants tout haut que se faire opérer, c'est une bonne chose, c'est mauvais. Il y a des bêtises, il y a des gars qui ont ça là. Il y a des Brésil, il y a des gars qui ont chirurgie ça là. La chirurgie, il y a combien de personnes? Quand ils ont poussé, d'abord, on a arrêté. Star Afrique, on a arrêté. Kim, Club, Bayara, Nango. Donc aujourd'hui, c'est même pas d'actualité. C'est faire opérer, c'est faire des fesses, de ça, c'est plus d'actualité. Ma star n'y a pas Renault, on a pas l'ongole. C'est comme un chiffre dans la place publique. Toujours apprendre vraiment des choses au film. Toujours apprendre des choses. Comment manquer mon collègue normal, le long qui ça. Quand la biso ba ya quartier ba ndobeta biso ya quartier kuda ya quartier yo tshalo na ndakuna bino. Les nuits so ba choti nyo ba obeta yo. Azama ma famille mais so kuda ne ba ndilo ba ndimba. Tu as peur que abeta so abeta maman bino faut que déclarer lelo. Meta mwana batu si meta na lito. Maman na mo so na lingate na bana nga. Mais kala, je préfère encore qui kala qui lelo. Qui lelo vraiment c'est à côté de la plaque. Et c'est pas aussi tard, d'accord remettre encore. Balobi kaka nzete oyo bamatelaka yango pe bakitelaka. Mbote na batutu bazolanda biso na minute oyo chaîne eza Boalwood TV chronique eza Katazo bala chronique Intelo Eagle Women na présentation. En tout cas, eloko kaka oyo ematisaki bino ba TikTok oyo ematisi bino comme si bino ba reine na ba princesse. TikTok wana ka ndeko kitsa bino. Parce que nyonso oyo ezokomela bino humiliation oyo ezokomela bino eleka peka na TikTok obomatelaki . Alors ngana sepeli mingi na conseil oyo bapesi et pas Maria Tumba. Mais bapesi ka na yete bapesi na ba TikTokers nyonso oyo batikali. Mwana mwasi wa sololi kitoko. Soki nzamba komi kopambolo na vie. Ozalaki na ba parents ba parents bazali na moyen te batangisa ote. Bokoli na pauvreté. Et que par miracle oye kokutana na application moko babengi yango TikTok. TikTok soko zo sala ba vidéo batu bazotala yo komi na ba abonné bendeli yo ba kopa ba publicité na ba contrat par miracle ya ndengo wana to benga ngo miracle parce que yeba na ekutu te ke tozalaka na TikTok moko lelo ko pesaka batu succès na mbongo. Par miracle okutani na TikTok ekomisi yo mutu. Madame wana pesi conseil alobi soko komi mutu komo simba mo ba dollar laisse cerveau yaya laisse cerveau soko lesi libumu e peso merci te bo mengwa wese soko lesi nzoto mukole polaka boyebi nzembo nzoto bayemba nzoto yo sengaki ngai masanga nzoto napesaki yo laisse na au cerveau parce que cerveau eko permettre yo même après ba succès ya ba TikTok o continuer na eloko moko o yekolaki o yeba eko sala bien. C'est ça l'erreur. Ya ba jeune mingi ya lelo ya onde ko na biso moi c'est lobi ya préféré na ki kala ke ki lelo eza na ba bêtises belé. Mukolo mwana muke aofinga na ye mukolo na réseaux sociaux amona nyango normal. Balobi pare papa sango abengisa ki ye na émission lokola ya kité yango ekomi problème.
Fally Ipupa soki eza ya solo na ebite ndenge ba Maria Tumba ba tiktokers balinga succès ndenge balinga media ndenge balinga ba écran Papa Sango abengisi yo na plateau bosolo émission oyo etalamaka makasi na RDC mobimba okende kobakisa visibilité likolo ya oyo ozalaka nango deja ye Maria Tumba kende koboya koleka na bosolo. En tout cas hypothèse wana deja nga na ndimi yango te akoboya koleka na bosolo pona nini parce que Fally soki babengisaka ye pa Papa Sango aboyaka koleka toyebi ke parce que Papa Sango ya moko boye a alimentaka ba polémique entre ba musiciens. D'accord, Fally alinga penza polémique te mais bango ba na TikTok wana balela ba polémique balela ba rando balela ko swana balela ko fingana. Donc plateau ya Papa Sango c'était une très bonne occasion pour naye abaki sa visibilité et puis abwaka ba clash ya bato bazalaka na bango et puis alobaki ngai na l'équipe bino parce que nga na komi na ba niveau ya ba bosolo na politique. Bosolo na politique wana tout le monde aleka wana ba musicien kutu ba de na succès mais so bana message à repasser ba leka wana. Siko yo tiktokers Papa Sango abengi yo oboya koleke pa Papa Sango. Déjà hypothèse wana nga na ndimi yango te. Bon, il se peut qu'aboya ki pe mais pour quelle raison? Papa Sango abenga mutu na plateau akoposer ba question okoloba oyo za nango. Soki ko baksa polémique et baksi polémique. Bino linga ba buzz na ba succès. So legine miso Papa Sango e matiselo buzz. Makambo koloba kuna ba okata katango ba tsango na ba page. Soko bwakeli mutu ba jeton ba page ko relayer yango o mata susu na buzz o mata su na succès. Siko eloko aboyela ki émission Papa Sango ti lelo na comprendre te. Wana de 1 de 2 bamsu balobi o Papa Sango alinga ki aboya ki na yango ekomi ba problème. Soki Papa Sango alinga ki yo oza mwa mwasi ye pe a mwa mobali. Soki déjà lobaki non na coulisse. Botika ngo na coulisse. Alingi yo na coulisse biso oyebaki te. Olobi pe non na coulisse. Esuka kuna. Est-ce que mibali nyonso ba draga bino na vie toyebango? Mibali tu ba tchabino matoi toyebango? Eza na bato ebele sûrement ba draga bino même avant okoma Maria Tumba ya TikTok. Ba jeune musu ba tchao matoi oboya na yo esuka na oka na coulisse. Siko ya Papa Sango po tika la peka na coulisse elo nini ezangaki? Est-ce qu'il fallait yaka na toile? Est-ce qu'il fallait ba lobelango kaka? Moutassa l'émission naïe à s'attaquer na ba tiktokers en général. Même si tu t'es senti piqué, tu n'étais pas censé prendre la première position. Au bandako réagir comme si ba ciblé yo. Et même si ba ciblé yo, loko la batanga ki kombote. Loko la batanga ki kombote. Et le réseau prouvé que ça yo ezate. Omoni, so mutatangi kombo na yo, nde oye ko réagir. So ata boke na justice okolobaki atanga kinga na likambutel yango na réagisaki. Mais place o mutatangi yo te ata ozomona pena ke eza yo. Lokola tangi yo te ata boke na justice maman oza na raison te atangi yo te il ne t'a pas cité. Ba tuno kombo no nani o kombo na Maria Tumba mitonga zoki minani. Siko o balobaki na TV wana eza yo batanga yi kombo na yo ote obima ridicule. Même si na mwana muki ayebi ke message wana balobela ki yo lokola batanga ki yo te na justice eza na sens te. Tango bozo sala makambo yango ba ebisi bino bolesaka cerveau. Bolesaka cerveau. Yo monika na 1 million d'abonnés na 2 millions d'abonnés. Bazo bango balandaka bino ba komisa bino pe mwa bato. Alors tango remarquer que par hasard na hasard ya vie na komi na nga pe motu. Banda pe koyekola ti. Boyekolaka pe mwa loi, boyeba pe mwa justice elobaka nini, bolesaka cerveau ti. Bolesaka pe cerveau parce que ça peut vous éviter babiloko mususu. Ponde bosi bokomi na soto bi boza ba star te. Bobenga biso ka ba jaloux. Bosi bokomi na bino star par la magie de TikTok, Dondimi. Mais une star, ça implique beaucoup de choses. Il faut y baper makambe belé, il faut la cultiver, il faut apprendre. Botanga gape ba livre, boye baper justice et lobby nini, loi et lobby nini. Et ko sauver yo même jour à likambo ko ela yo, oye ba ko samba, oye ba ndeni no ki na makambo. Bina bolinka succès na ko chanjaka ba minu ko chanjaka makero, makambo tikali important ya vie boye bité.
bapesi bino conseil bolesaka cerveau. Bolesa cerveau. Tout est permis, tout n'est pas utile. Mutu mobimba zolo ba o banda lelo nyoso yanga ekoma basala na osalisi mino na kosalisa makero na kosalisa mabundi. Yona nani mama eke pola kuna na cimetière ti. Eke ndiko pola kuna na cimetière yona nani. Osalisi ba fesse, salisa ba kwisi, salisa mino, salisa na misu. Salisa na lulemu, salisa tu oyo lingi. Eke ndiko pola nango na cimetière mukoba okunda o mama. Eke pola nango na cimetière. Ndeko na biso na mwasi apesi conseil à lobi biloko yango pe bozoye la batu o fona sala BBL o ba changer nga mino o ba changer nga boy alobi boza pe na retard. Et la raison Africains azoka makambo na retard. Les Américains ont déjà fini avec ça. Les Américains ont fini déjà avec tout ça. Basi ba sala ngo ba sali yango ba lembi ba monike ezo pesa nango pe lokote misusu ba longoli yango misusu ba baye alende bino ba africain boye siko ko dondo lango awa na salisa boye. Les Américains ont déjà fini avec basi ba sali yango ba lembi comme déjà de l'histoire ancienne. Ero ba komi ko luka ba proposer biso siko ba robot. Ba komi luka ba proposer biso siko ba robot. Ba salisi déjà ba sala déjà ba poupée sexuelle. O ba chino ba ko sala wana mona popi moko boye oyo o sala na yema salite. Ba poupée sexuelle ya kia eleki. Ba BBL ye awa si eleka déjà na Amérique bino ba Maria Tumba bozo sutukela ngo en Afrique na salisi boye on a signé contrat na maison moko boye ba sala nga soki makiki ba longola nga soki nini ba kofuta nga pe mbongo. Boza ko encourager batu dans le mal qui influenceur na bino bozo influencer batu na mabe. Boye bien ki ba biloko wana eza na ba danger mais yo lokola ba signer au contrat po bango bazwa mbongo ibendela biso batu to sala yo potang batu ba mona ba lulango ba client ba ya kusala sans compter la conséquence moko utayi ko kufa awa ipare BBL mutebomi opération ya BBL. Tout est permis, tout n'est pas utile yaya. Tout n'est pas utile. Mutu lokola nga na ebita ata na komi na succès ngo ya ndeni ni batandengo na baye o to sala yo matama to sala yo soki mbebo soki nini po tozo ba client to futa ombo ya na olinga na ngati. Na olinga na ngati tatouage a pamba kutu pona tiango awa donc na mona déjà ka on dirait bien te tatouage ka ya tatouage na sepelaka nango mais pona bit sango na mona ka on dirait na banga ka tatouage donc tout ce qui touche au corps et là on ozo touchaka na nzoto ko na sa sango ba jeter ya bako futo mbongo osalisi ba fesse osalisi mino osalisi mabundi osalisi mbunzo osalisi makiki et après on se rend compte que après avoir que salisa nyoso dans nzoto no ezaka na fille moko quelque part naturellement oleko kana kitoko et là on a mona nanga tina tie ba biloko wana quel que soit le corps que tu peux tuer to lo bango na obongo nzoto oyo ko boma na salisa ba fesse na salisa BBL na chatai na chamino na chamakiki yaya na coin du monde moko boy ezaka na fille moko boy toute naturelle a oleko kana kitoko soko taliye boy pe oluliye mais yo salisi makambo na ebite tant bo salisa biloko wana vous voulez atteindre quoi parce que mutako atteindre summum ya beauté a ozalati a to salisi nyoso na nzoto no ezaka na fille moko oleko na kitoko naturellement otali mwasi banda suki tili nzaka alekio na bien mais asalisa eloti yaka na muta oleko na kitoko ezaka na muta oleko na kitoko ya peka na mbali moko oloba uza guna ete ato salisi nyoso il y aura toujours un homme oloba ki uza guna ete il y aura toujours mutu moko boye mwasi moko boye na fin fond du monde kuna oleko ka na kitoko baza ebele bana basi ya kitoko naturellement baza ebele. Moi je connais une jeune une amie à moi na Côte d'Ivoire. Mwana mwasi naturel asalisa eloko te pia ko salisa ka pe eloko te. Mwana mwasi wana na tie photo na ye awa na tie Maria Tumba botala Maria Tumba te. Une fille peul ivoirienne encore ba fille peul bazalaka na beauté ya osakana te bana basi ya peul blague te ba peul bazalaka belle. Je connais une fille peul na Côte d'Ivoire son na tie photo ne awa asalisa eloko te naturel.
te na ye naturel makamne tout naturel makike ya suki tout naturel so na tie awa batie mari ya tumba awa otala mari ya tumba te ya wana lobi biloko bosalisaka wana nayebi te bolinga bo atteindre nini parce que moto akoleko kaka ozala kozwa soin ya nzoto na yo eza mabe te me boyebaka balimite nini okosala nini okosala te yo kanisi bana basi nyonso basalisa mbebo bakoma kitoko. Moi j'ai vu une star boy asalisa mbebo comme on dirait la gomme ya sandale semelle à sandale. Tout n'est pas beau, tout ce que vous faites là n'est pas forcément belle, n'est pas forcément jolie. Qu'est-ce qui te prouve que ce que salisi eloko ende comme forcément joli? Non. Okomi kaka na elongi ya mutu mosusu oyo eza nango pepe na kitoko pete. T'as la vraie beauté, ça la beauté naturelle. Ato salisi nini yaya. Ezaka na ser moko ya naturellement belle a oleko ka na kitoko. Et puis mibali ba préféré ka ye yote. Bozo bebi sa mbongo ka pamba. Bozo na bino bisala salaka pamba. C'est bien de prendre soin de son corps. Mais ba limite za la nini bosala te il faut boye bango. Nzoto ngo kokufa nango ekepola nango na sia mabele oui. Mais benda moi mikolo ba parents na yo o ba kontaka na yo na ba leki no na ba noko na yo bazanga yo avanté et osalo bien nzoto ngo ekufa na biso tout okufa na biso ekepola na ona sia mabele osalisa te epola mais bato ba kontaka na yo po bazwa mwa mbuma loso benda ta mwa mikolo po misusu batanga misu bakola importance na ngonde yango wana. Batela nzoto po ozala bien po na bato batiela ko motema na famille po bato bakontaka no baza benda mwa mikolo po na bango esalo bien sinon banzoto ngo nyonso ekena oka kopola. Donc moi je préfère encore moto abebisi ne mbongo te po na eloko ekende kopola ke moto azobebisa ba mbongo ebele po na même eloko ka o ekende kopola na sia mabele. Il y a des choses à faire na mbongo ba femme milliardaire millionnaire bomona baza naturel baza na bolo côté conscience kaka que je peux faire mieux makamba osala ya mieux eze belé mama nini kaka bonimbo komela biso ba Kim Kardashian bonimbo komela biso ba nani bozaka ba congolaise bon matabo kito tikala ka congolaise makila ya congolaise nyoso ya congolaise o komela biso américaine te. Ato tche make-up o tche suki tina masoko kangisi photo shooting ozanoka congolaise okozalaka jamais américaine ba rêve moko pola ko influencer batu na mabe soki yo salisi suki lokolo ozana batu belé balandako ba olinga pe bakende ko salisa suki o salisi minu ba olinga ba salisa minu donc boza ko influencer batu beaucoup plus dans le mal ça va pas so ba kangi yo ba na raison. Bon laisse cerveau et kozala mieux. Papa nanga kufa, naza orpheline, nzamba sungi yo kasi okomi mutu. Papa na okutu ozwi o papa na kokai ko salela ote. Mais salela ngo pe na ndenga bien. Salela ngo na ndenga bien mama. Laisse cerveau. Yekola makambo papa azwaki makoki ko yekolisa ote. INPP zawana kende ko yekola métier. Yekola métier ba TikTok yekoleka. Ngana zaka na témoignage moko boye ya koyeba métier pendant confinement. Confinement yaki awa basala spectacle kangami to bando sa ba spectacle te, ba théâtre ezalaki te, ba show ezalaki te, lo moko ezalaki te, ba concert te, lo te boyebi ka confinement ndenge ezalaki. To vandaka na pale nde na période na bandaki ko s'ennuyer. Et tinga na kota na ngamba YouTube. Na kota YouTube na confinement parce que je m'ennuyais. De banda mon ndé musuba mon ndé mukili ekufa. Mais tout ba mon ndé to s'en sortir te na COVID-19. Ndé to kufa na biso mindele ba bombela biso. Ennui wana to kota na kota YouTube na période wana. Na témoignage moko ya koyeba métier. Obi ke mutu moko pendant confinement a contacta ngai na mona ko dessiner kana na besoin ça elanga ba illustration. Illustration, c'est-à-dire que au komi kombo ya azali na besoin ya bana na ye asala livre moko pona bana bayeba ba kombo ya banyama na monoko ya mboka meka bana poto ba mesani mingi na français ba komo bosa na lingala
Parce que po bana ba bonga lingala te, il fallait kosala eloko moko boye. C'est-à-dire osali ba illustration dessiner ba biloko ba niama ba nini o nommé yango siko na mangala po bana ba yebaka. Saelanga ngo selanga ba dessin mo ya kitoko. Esenga combien? Oh, yaya. Talaga période de confinement, na sala moi quelques dessins moko boye na tindelier. Na lia moi 300 balles neti blague. Na confinement, aux $300. Période de confinement quand ndete bando galerie ndingo na copte loroté, aux $300. Ka pour na sala ba dessin moko boye, na sala yango boye na tindeli moto. Tu vois un peu? Bon, lelo avec on a coûte intelligence artificielle, tu eba ki yango pe penzate. Lelo avec intelligence artificielle, et bomi pe mo ba cop ebele. Mais déjà importance ya koyeba métier. Et puis bilo mais sous intelligence artificielle ba tu balinga ko utiliser ngote parce que ba droit d'auteur pe ezalaka. Ba image mon sous au monde so mon on ordinateur ba commis sous licence, tu vois? Ya ba tu sous ba pofera so kaza na projet na ye. Malamu aluka dessinateur ou a dessiner na maboko boye comme ça ça sûr que projet na ye eza pena ya ye qui est coller ba image boye après au kende na éditeur boye ba yebiso me ba image ya kinganditi. Tu vois un peu donc bato ba yebi monde wana bazala un peu na ba réserve. Donc bref, importance ya koyeba métier na vie. On n'a jamais traversé une période loko la COVID-19 au makambo tout et comment qui vraiment à terre et le retikala ikaka ba wenze na ba hôpitaux. Donc même ba boutique d'habillement et kangama wana okene lamba wapi batu bazo bela batu bazo kufa yo okene lamba wapi. Donc olia kaka na santé ndezaki primordial. Ya na lo bana vie si tu veux investir faut yeba ba bloko eza primordial. O ba benga ka ba produit à première nécessité. Tala gouvernement benga ngo ba produit à première nécessité. De faut yeba ko investir na ba biloko o eza attaque lelo guerre ekoti yango ezalaka important. Ko lia na santé échangera te na bien-être. Donc voilà, conseil va pesi Maria Tumba yangwana yanga ka to partager nzete ka o ba matelaka yonka ba kitelaka. TikTok est comme si bino ba reine na ba reine soki na banani yonka ande ko emilie bino. Conseil wana ba pesi, je crois que c'est valable pour toutes les TikTokeuses au batikali bomona ba exemple. Bomona ba exemple. Ba otika na bango ye, ako bimana ye. Mais en tout cas leçon, j'espère que moi leçon et repesa ma wana po mbongo pe ko kufa. Elo bozo bosana oko bimana yo mais moi mbongo eko kufa wana. Oko futa ti obimi. Mbongo wana soko lesa ki yango ta bana na yo bazongela classe ba parents na yo yaya. Mabe to suki na. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?